nga bolimbisa nga bandeko lelo nazolobela bino makambo ya nzambe bolongola bango ba makambo ya nzambe te basalaka cop na kombo ya nzambe mais baza don bona moni pe ete frère Mike Kalamba ko tele boye na mona te gaza makasi po na nenga bien neti bo po aza mwasi po so bache neti na nga boye 5 minutes bon frère na éviter so ko résister mais to musique wana otozwa bino n'esprit ke ya bonzambe mona pe to fuka mina l'église to bondela nzoka biso awa to bondela nzambe na bulu na biso nzambe nzoka nde bino kuna peut-être to ko adorer na biso mwasi na yo moko boye boboya na ki après ça lili nzembo après nzembo wana to bandiko adorer na nzambe c'est pas bien. Oh mama ye mama na lobe mama ye dele mabondela tolo na se mutupe na moyi olemba te mama dele mabondela isika nyonso zali. Voilà, Gallo Promis Gal Neftali, la casquette de la presse congolaise a possible mbote partout au Jules Boko Kolandanga on dirait qu'il y a Tolo na 100% Jésus, dans le Baratolo na 100% Jésus pour to betara beaucoup plus ma solo Nzambe. Ah to na polémique té to ya kasi il faut parler de Jésus, on va en parler quand des bloqués sur les chaînes lobby 100% Jésus Christ na pesi mbote na mama Anne Kalamba ibisika nyonso o Jules Boko yako. La Gallo Promis Gal Neftali et pourquoi pas aussi à Pasteur Carlos et les gardiens du temple les savoirs les bien contrôler to accélérer la plume d'or. Donc les gardiens du savoir na pesi mbote na papa Jean-Claude Kalambai donc libota Kalambai mobima na pesi mbote lelo na émission na biso 100% analyse na zanga mokote na zongisi sous une fois de plus encore na plateau na biso ya tolo na seto mais un peu comme ça la analyse à propos ya makambo ozo se passer na ba réseaux sociaux à ce qui concerne ba serviteur de Dieu tant on ba serviteur de Dieu toujours beaucoup plus makambo comme ba sala nzambe donc s'il faut énumérer to kozwa to comme un peu sur la lisolo ya ndeko na biso Mike Kalamba ce que to longona to koya na dossier ya ndeko na biso Moïse Mbie et puis to ko kita bongo na ndeko na dossier ya ndeko na biso Michel Bakenda. Donc en quelque sorte nous avons un dossier tous les trois on a bazaka na ba tribu moko. Tous les trois on a bazaka na musala moko bazosala bazoyembela nzambe. Ce que tu yebité tozo kende wapi. Sans plus tarder je vais annoncer mon invité, il s'appelle Tonton Minga 16 mm mobala série. Yé mutu tozarane à chaque fois pour na kosala ka analyser na mai matali et na okende sous bongo tisa ki na pesa mbote na sera Adeline Mompa o azwami azuli bakwa kolanda biso na nzela ya émission bongo na sinele bino ke mutu na sima caméra eza bongo Jean Mwanza Jean Mwanza les caméramans présidentiels donc la casquette des images donc Mikolo to benge bongo Tonton Minga 16 mm bonjour. Bonjour Gaël Naftali. La casquette de la presse, bonne santé. Ouais, normal, tout ça bien. Sauf quand nous allons avoir un pierre à guichet, ça, mais nous allons battre là toujours. Quand on a 16 mm, ce qu'on a yambi, on a plateau, on a le bara toujours aux abongo, na tolo na 100% Jésus, bande kobazo landa partout dans le monde. Est-ce que vous avez un message moko ya début, introduction que vous lancez na bande kobazo landa partout dans le monde? En tout cas, mbote na bandeko o bazwi occasion kolanda biso na pesi bino mbote na linga bino ndenge pe bino bolinga ngai bozala brancher pe na net émission yo bolanda biso na liloba moko na auto robimisa. Merci. Voilà, tonton Minga 16 mm, tous en 3 points auto mito solangana on a 4 plateau donc tout ça la analyse. Donc analyse c'est quoi accompagner na lisolo a polémique té toujours finga mututé toujours critiquer mututé tout ça analyse na dossier ya ndeko na biso Mike Kalamba yena Peniel toujours sous dossier ya ndeko na biso Moïse Mbie na Eliane et puis toujours suka na ndeko na biso Michel Bakenda. Nayebi ki oza mutu internet oza vraiment na connaissance makasi makamnyo sur l'écran internet puis oza information té. J'espère que tous les 3 points na cité, j'espère que oza déjà na ba détail ba information nyonso. Ouais, nazara détail ya ba information nde bande bozolanda nga mais na préféré to kenina likambo moko po bato ba hotela biso ba bato mayele ba comprendre pena analyse to lobela nini na nini to kenina désordre de to kenina na moko. OK. Voilà. To banana point oyo OEP yango pe ka ibandaki liboso point ndeko na biso Peniel na ex nae Mike Kalamba. Il y a cela quelques années passées ndeko na biso Mike Kalamba selon le dire à Betaka Peniel. Toyo mona d'ici là na 2010 de 2020 Peniel a l'équipe na ba plateforme ni sur internet
pour aloba makambo il s'est passé entre yena mwasi na ye na ndako ya libala. Na éviter comment analysez-vous cette histoire? Bon, na loba yango na ba émission outi koleka comportement oyo ndenge Peniel se comporta ki mwasi libala azara ndengwana te. Ozonva biso to ba américain te to ba congolais mwasi libala se comporta ndengwana te. Même Peniel ndenga zolanda nga soit tali maman na bango na papa na bango pa sala ba gaffe peut-être koleka mai kalambai. Asala pe ba gaffe po aza mutu des fois koleka mai kalambai mais maman ba Peniel ya nango na télévision te to na média ta ya ko expliquer bino ke na kanga ki papa na likambo boy bébé. Donc na ndenge ya bo mwasi pe na respect ya femme africaine akoka ki ko se comporter ndengwana te. Wana na yebisa ki Peniel mais na côté ya mai kalambai na yebisa ki ke non frère mai kalambai. Pourquoi ma bénion se zozalaka na côté na bino? Ma bénion se zozalaka na ngambu na bino. Pourquoi? Au moins ti ba kofi ba jibe ba wera ba mibimisa na bango ba na bango batu ba betaka musique ya mokili. So musique wana auto zwa bino na esprit ke ya bonzambe mona pe to fuka mi na église to bondela nzoka biso awa to bondela nzambe na boule na biso nzambe nzoka nde bino kuna peut-être to ko adorer na biso mwasi na yo moko boye boboya na ki apro salili nzembo après nzembo wana to bandiko adorer na nzambe, c'est pas bien. Donc quelque part côté ya frère Mike Kalambai iza nzambe pas obeta fimbo na ndenge na ye lolenga ko beta fimbo nzambe zaka kate ko mona mutu alena mbongo akomi pauvre non ezape ba maka mususu eza ko batama yozo bima ko to mutu nzambe nzoka nde oya mutu ya ngambo mususu donc eza tous les deux côtés ya fimbo ya nzambe mutu sala. Voilà tonton Minga c'est maître na éviter du fait que effet oyo ndeko na so Mike Kalambai sali yako tous on a un point d'abord yako beta mwasi na ye selon you et ça m'a bête ça malamu eza malamu pe eza mabe nazo défendre les deux makambo eza malamu parce que biso na Kinshasa ko beta mwasi mbata soki asali mabe yala nango problème te hein eza banda bokoko malgré ba oh non violence faite à la femme bima mais olinga te na Kinshasa momi agafe azwaka mwa mbata wana batu nyonso baza d'accord na ngai eza mabe po peut-être ubandi ko torturer makasi nde na mona ba photo na yebite soki Mike Kalambai ya beta kiye zomba mais ba photo onga na mona ki Peniel la kisa ki mukongwe zoki wana beneza mabe mwambata mwa alongwa ezalaka mais ko beta ye penati na niveau wana bona yebite bona moni pe eze frère Mike Kalambai ko tale boye na mona te gaza makasi po na nenga bien neti bon po aza mwasi po so bache neti na nga boye 5 minutes bon frère na yebite so ko résister mais na ndimite tango zo beta Peniel wana est-ce que Peniel azwaki mukongo wana ona moni na ba fimbo wana apesika mukongo bazo beta non place wana sikoyo ekozala Peniel akozala kosaki poso tali nani Peniel pena esprit akolega Mike Kalambai na ndenge mina esprit so tali momiango ndenga zo lobela omona mina ke pecho za mutaba bioma na ndenge mina na ndenge Kinshasa na ndemite kutu so tali bien babagaraka pena po Peniel so tali boy aza bajara ba momike akobeta pe joso za makasi te so tali pena boy pena jara ba momi moko mo esprit ozomba donc eloko ekomisi bango na côté wana sikoyo na bandi komona ke bakosaka biso na l'église ke non nzamba alakisaki nga ke o mwasi na nga tokende tina ka ya Peniel na Mike Kalambai nzamba alakisaki Peniel ke to alakisaki Mike Kalambai ke Peniel mwasi na moni ke zaka nango ba greco tana lobela bino na loba ngone mission na yo Gaël na lobi ezaka greco elaka makambo lukuta Peniel soki na Mike Kalambai nzamba loba ke bato yo fo babala na bazala bien boy toko bano mona babuzo bana te donc on a conseillé bangoso à la prochaine balie ba tourner film en États-Unis mais ils à la vendre na RDCT pour makamwana o bango bazo sala ezo sala soni na Congo biso to ebe ba frère batu ya calme to ebe ba frère do batu moko logique balingaka ba problème te mais ba frère na biso bizarre et comme ba photo ba makambo boye mais biso to tala bango biso to yo tozoyo ke la bango soni po normalement ba congolais ba ko se comporter ndengwana te mais ndenge bazo ko se comporter ndengwana tozoyo bakaka ba place ba ali neti nga bolimbisa nga ba ndeko lelo nazo lobela bino makambo ya nzambe bolongola bango ba makambo ya nzambe te basala ka cop na kombo ya nzambe mais baza don ngana yoneti na lobaki yango dernièrement nga fo bo banobenga ngai
homme de Dieu. Hein, ngai. Désormais, tonton Mouinga 16 mm, homme de Dieu. Pourquoi? Pour bazo kombona, ba komisa on dirait ya bango non. Comme on faut tout le monde a la facilité à besoin pour ezarana logoté. Tonton Mouinga homme de Dieu. Ngautu peut-être na sala maramanza mais bien bango marambasala kana zo biso kokosa bana na nzambe na kombo ya ye o yo moko to sala no ba bêtise. Voilà, tonton Minga 16 mm, qui réaction par rapport à notre question. Alors, il y a certaines personnes qui ont tenu pasteur Mike Kalamba. Pour la minute, ça a pasteur, comme l'église, on a commis la ligne, voilà. Comment pasteur? Oui, moi, on a plus d'informations comme pasteur. Zena, fais Mike Kalamba, comment pasteur? Oui, il faut Mike Kalamba, pasteur, l'église, comme l'église, on a la ligne, voilà. Na Congo, va couper à lire. À comment pasteur? Pasteur Mike Kalambai, les gens vont tenir rigueur. Le but que non, un pasteur ne peut pas frapper sa femme. À comment pasteur? Oui, à comment pasteur? Ah! Té. Ngape ko banalelo révérend. Bolongo la homme de Dieu. Bocha révérend. C'est comme ça se comparer kana bango. Nazo ko se comparer té ba kombango na komona. Bon, ils ont moins valeur mo boye, mais les autres ils comprennent que ils ont moins logoté. Donc bon, bandeko na nenga faute na kala to bano ba ke mutu so za pasteur vena pasteur, mais les longa na comprendre que yana ngo ba cop yana ngo makamoko do ko la lola muki na yo netinga boye. Désormais officiel Mike Kalamba fans officiel. Désormais, pasteur Mike Kalamba est responsable de l'église dans sa présence ministry. Félicitations, pasteur Mike. Félicitations, pasteur Mike Kalamba. Oyo azo solano oyo eza révérend 16 mm. Félicitations, pasteur Mike Kalamba. Ngai révérend. Ngai révérend na pesi yo mbote comme nga petango ba komisanga révérend na ebike yepe ako encourager nga tangwa tant ba ko consacrer nga révérend yepe ako interdit que nos pasteurs abeta moi sinaye ils ont vraiment strictement interdit bon total on a dévolé il est interdit ya ko torturer moi si wana kamoro général biso nyoso to ebike ils ont interdit ya ko torturer moi si. Mais ils ont interdit que pasteur abeta moi si naye atambata. Pourtant bakoma na chambre qui pasteur les a ralisouté. Hein? Ta bakoma na chambre qui ma pasteur ils a ralisouté. Bakoma là tous prenons l'exemple de Mike Kalamba. Hein? No ko Mike Kalamba prêtre na sœur Peniel. Wana na ndenge ya chambre ya bango mibale. Alors na kata chambre bako beta na bango bambata et ça elote mais devant média boye bobetani bambata na pasteur wazo kamba batu ya kitorote hein na ndenge pasteur au kamba batu ya kitorote mais na ndenge ya chambre bobetani na bino eza problème te kutu babeta na plus que mbata eza problème te mais ce que eza ilo mo en 2015 mais penel au bison en 2020 quand dites-vous kasi ana zo lobate soki eza nango na chambre et ana problème te mais ta bazo bimisa ngo na misu ya batu et bazo tinda biso to lobana na bango mais peut-être que tu comprends donc tangu yo moko eza lokola yo papa ozo sala bo excusez nga pour na terme ozo sala maman makambo esale na chambre après tangu bo swani kaka na kati ya chambre wana obimi kaka na combinaison na yo wana combinaison lati obimi na saloti libanda siko biso bato libanda tosani tobeta maboko a papo yo papo ndenge zo sale mana Mike Kalamba na Peniel parce que ceux qui bango mo babimisa ki buzo bana bango te biso to linga to ebate so babimisa ki buzo bate to linga to ebate mais ta babimisi buzo bana misu na biso biso siko musala biso eza ko critiquer yango po à la prochaine bato pe bazana ba misala wana basa lisute ozomba basa lisute donc pasteur akobeta moi si naye mena chambre akobeta moi si naye mena chambre ma akoki kobeta moi si naye na lieu moko public te voilà merci tout si kana na même sujet tout ce sous point autour qui Peniel à lobaki parce que tant on Peniel à lobby pasteur Mike Kalamba abeta qui à l'actif ba photo nenga beta qui ayoko soulever sur ce point moi que non pasteur Mike Kalamba abana ko bimana cousine mais là je n'ai pas vu des photos
nga pena place wana na point de vitesse que selon yo tant yo soulever deuxième point que pasteur Mike Kalamba ndo bimana ndeko na ye yo analyse ya point wana o bani Peniel Mutalobi ke pasteur Mike Kalamba abano bimana cousine ye bazo bimisaka makambo bango moko basala kasi do soki Peniel oyo ayebi Mike Kalamba bien koleka ngana yo abimisi yango ayebi raison abimisi yango mais tant abimisi yango bizarre na preuve te moi biso to croire nango ezate. Est-ce que Peniel ayaki côté ya ou bien ayaki ko bimisa ba secret soki ayaki côté ya toko comprendre que mateya na ye moyen to ndimelango ezate mais tant moyen ko bimisa ba secret biso toyoki to sani bon appuyer to appuyer ye de pot azana mouvement moko ta sali to ya ko appuyer ye mais to considérer kaka ndenge bazali ye na mobali na ye boto lobani soki ba bato mabe bango mo ba bimisi ba bato malamu et soki bato mabe soki pe ba bato malamu bango mo ba bimisi yango soki eza mwasi na yo aye ko témoigner devant tout le monde que nengo za wana sous-vêtement olati bolimbisa ngeza ko fungwa manakati yao soki ya biso ni to bika ke bo momi na ye muto ye ko yebisa biso ke sous-vêtement na ye za ko fungwa ma et puis yo pe ko yo ngo mabete po mwasi na yo na minute Mike Kalamba akoki ko fâcher akoki ko porter nga plainte te po mwasi na ye muto ye ko bimisa makambo nga na oloba bosiwo kaka na kati ya sujet on a kaka to question un peu plus loin de Zubongo bato basali ba commenter ba baiki non par rapport ya ba acte Peniel azolo ba na internet ba télévision na ba plateforme nyonso ndeko Mike Kalamba alobate mais si bitima ka to ko mona abimisi biso ndeko na ye leki na média alobi a démentir bas informations nyonso o Peniel a pesa ki mais après quelque temps to yo mona susu kaka ndeko Mike Kalamba ba o publier photo na ye musu ya mutakala na yebite tozo kende wapi ndape nalandaki vidéo ya ndeko na ye tango azo défendre frère Mike Kalamba nalandaki vidéo na ye abimaki kutu logique koleka ngambu na lati polo na ngao abimaki logique akosakana te parce que jour babimisaki vidéo na ye azo bina ni namonaki yango azo bianga ye aobina ni ozomba taba publier yango na ye kolanda ye asali émission epa ya ndeko na biso lekechu ngana landa yango epa lekechu Kevin Panda na pesi mbote epa lo esiko zali alobi no ye akangaka Peniel na type moko boye aboye kotanga kombo ndesko esali que type wana soki na ni Peniel a corrompre ye na mbongo tango a corrompre ye na mbongo ye aboyi kozwa mbongo wana na suka aye ko bapesi ye mbongo après Peniel alobi ke non babima yepe azosenga pardon nenge abimaki na mwasa ndeko na ye ndeko awo siko nazo loba lokola révérend ndeko oza maudit kobima neti biso bafrikain kobima na mwasi ya ndeko na yo botutu wana ekolata yo vi na yo mobimba bana o Mike Kalamba ya boti bayebi ke yo za papa leki na bango do papa leki non c'est ça parce que nalobi boye ye makambo onga nazoloba eza makambo oyo leki ya Mike Kalamba ya lobi eso somba nazana courage ya koloba ngo parce que ye mutu abimisaki yango do naloba mabe naloba malamu ye mutu abimisaki yango alobi nalobi boye aloba lokuta aloba malamu ye mutu abimisaki yango donc soki tokozala tana loba boye na yeba nalobaka même na justice to telemi maloba nanga onyo sezo bima awa euti na munoko ya leki ya Mike Kalamba ye a confirmé que abimana mwasi ya Mike Kalamba ngasi ko na rappeler kaka na Bible que aza maudit donc na rappeler nanga kaka ye mutakala ya mwasi ya ndeko na yo ke lisusu oke ko coucher na ye lisusu mais après na sima lisusu boza bobima batu ya nzambe ozo mona ba conséquences ango abimi lisusu non nazo senga pardon soki batu musu ba ko pardonner yo nga na pardonner yo te pondengo bimi na mwasi ya Mike Kalamba bandeko nyonso famille no fo ba kebela yo peut-être voilà peut-être ko bima na mwasi moko epa na yo ozo banga ngote yebisanga soki lelo makambo na Peniel abimisa kite yalinga za na courage ya koloba ke ndenge za wana na bimana mwasi grand frère nanga alinga loba ngote et puis même soki aloba yango n'esprit ya kopakola peut-être Peniel buzoba ekoyi kozala na lobi ekoyi kozala mais eloko wana ekotikalaka kolongwa na mitu na biso ba congolais teke comme mon frère nani Cédric nani Cédric Kalambai ndenge obimana
moi si ya grand frère na yo caché na yo wana biso to kotika la kotika yango te oyemba banze mwanzame ayemba na wakesa Mike ça frère Mike bakutambola na il est petit frère na en quelque chose petit frère pas kozala okoza yo oyembela kanzame mais petit frère no za démon est-ce que moi okoza oyembela kanzame mais mwana na yo za satana don leki ya Mike Kalambai na yebisi yo ndeko na nga soki Cédric papa caché wana ekolata yo vi na yo mobimba et puis ba masa tout o batambolaka na yo bakeba ba momi na bango ba se retirer po yo soki kutu ya na yo zo kipete bongo ya ba masa na yo ozomba soki ba korompaki na mbongo Cédric zwa mbongo lia après que websa ya na yo ke no yaya moi sino akorompaki nga na mbongo nga na lie na nga déjà mbongo mais nga na kanga na mobali X soki ba robebana etali bango so ba robongisa etali bango mais ye akeko bima lisusu na moi si yaya na ye non mon frère Rosa sérieux te mais nelongi no so tali elongi na yo zo bima sérieux ko lega yanga mais soki Voilà, tonton Binga 16 mm, c'est des chaînes par rapport à dossier à Peniel, Mike Kalambai, na Cédric Tobakisi. Nous devons comprendre des longues et à large selon analyse. Tonton Binga 16 mm, quand il y a des anthologies, les propos tenus par l'invité, ça n'engage que lui. Il y a des questions qui ont des propos non qui donc, à l'objet, bien sûr, vous porter plainte, vous porter plateau, chaîne, vous porter des plaintes. N'a évité gens de dire. C'est ça. Ndebalobara j'assume mes propos. Donc ba propos on a tenu nga na lobby yango nazo kwasime yango tina suka et puis na déterminer bien so bozana pour ça pour comprendre source ya ba propos et outi na munoko ya Peniel na Cédric Kalambai. Merci. Voilà, pour conclure dans ce sujet, après, na suka ngondo mo na ndeko Mike Kalambai au la vidéo, à lobby que après des temps tant assemblée nzambe atindi que faut asola na bana a loba quelque chose mais à lobby ka ko se justifier le côté mais à présenter ka besquise daï na ba maman nyonso ya monde pourquoi ka fera présenter besquise non place wana ce qu'on encourager Mike Kalambai place wana na encourager qui na landa moi vidéo wana muke asalaki omoni tangu déjà ma besi bimia soki oye obanda ko se justifier ozo raison te mais yaka senga pardon na miso bato nyonso bato ba ozo espace moko ko limbisa yo donc frère Mike Kalambai na déclaration salaki wana ngana no ko banda na limbisi yo oza mutu nzambe oza mutu satan oza kokosa kate soko yembela nzambe na lukuta to nzambe ya solo ngai na limbisi yo mais Cédric chai moi musika zanele kino mais chai moi musika pour moi so yo bala lisusu attention avec Cédric aza mordant. Voilà, le message est passé. Très mordant. Le message est passé. Naïbité ce qu'on a appuyé par rapport à ce qu'ils ont présenté. Mais surtout, donc en quelque sorte, il reconnaît Makamunioso Oyo Penela le dit. Balobara, une faute avouée est à moitié pardonnée. Aux enfants. Tango avoué déjà que ba maman na salaki nani bolimbisanga tokoki lisusu ko tenir rigueur te tokoki ko tenir rigueur makasi te do bomoni déjà que tango yé na niveau mikitisaki na niveau asengi ba pardon et puis eloko na sepela ki koyoka lisu na monoko na lobby nazo sala yango pona ko protéger na nubana na ngai ozomba na tala qu'est-ce qu'on a mis sous ya parents responsables. Donc pour nangai na koki lisusu ko condamner Mike Kalambai te pour à partir ya acte wana na ne grave ezaka leki na ye donc Mike Kalambai zo pena devoir leki na yo azana ya famille Peniel nazolo baboye Peniel eza mbuma o elagisi ke nzamba lagisaka ne batu moi cité balingana ki na ndenga musuni wana problème a Peniel na longole yango wana to qu'est-ce qu'on a problème ya nani ya Cédric aza mabe aza mordant Cédric même yo non zozwangai journaliste yo kozwangai na intervenir so que ko tourner mission ko tourner pemenia Cédric était na mwasi na yo parce que en matière de femmes abimi déjà mystique ozomba donc ngai na makambo nyonso mutu na condamner za Cédric parce que tango monaki ke c'est meki na ye abimi na mobali mususu fallait aya kofunda soki bapesi mbongo azwina mbongo ngo neti mbongo ngo ezemo ebele mususu apela ngo si ba jean ba polo ba nini astafe nango ndambo wana mbongo oyekolagisa ke ye mutu apesaki nga yango sikoyo omoni nzambe nenga salaka
alakisi pena buzoba côté outi et outi bana na mariage ndenge frère Mike Alamba ya balaki abalaki na Munsuni abalaki na Molimo te abendi yango mukie alakisi Cédric aza bolongolé na makambo ki frère makambo azosa les a trop musuni nazongi na Mike Alamba nde na encourager ye po aye kosenga bolimbisi c'est ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les équipes bongo analyse carte mais au sein d'un pénatron 16 mm à propos il y a dossier à Mike Alamba na Peniel na Negonabiso Cédric nous vous comprendre ni tonton 16 mm à lobby par là. Donc ce qui est à retenir, kaka au nion sur tonton 16 mm à lobby on commentaire pour éviter certaines choses. Tonton même yo tcha commentaire pour nini eza boya mabe ya biso ba congolais za boya. Ceux qui muninga sali mabe au condamné après au PCA conseil neti ngandenge tozo chité boye na condamné Peniel ato balani lisuna Mike Alamba ite mobali obalana kane po aza mosantu te aza peka mutu lokola biso koya kosala lisusu ba déclaration na télévision te ozomba eza mabe eza pona ko ruiner vie na yo na ya bana na yo wana conseil ya Peniel tozi conseil et pas ya frère Mike Alamba soki olingo bala lisusu ya mbaloyo toyoka ta Saint-Esprit eloba na yo ke oyo mwasi na yo ozomba po makambo ezobima tout autour na yo esa nini ebima lisusu te toke pa Cédric kindumba na basi ya bandeko no tika eza mabe ezo mema surtout kutu bino baluba ba pa na bango chinini c'est comme si ba plan ça la lisusu te ils vont baza ba pasteur basa nzambe mamane kota des amis lo coutume ngasko na sengi nzambe oza juste malgré Mike Alamba ya koza na ba problème na ye ba erreur en tant que mutu moza juste mais tchachi ba una nzila ya Cédric po yende mutu asali mabe makasi na kati ya foyer ya ndeko na ye nayebi ke ni prière na ngai kozala exaucer do ba jour ezoya soki nzambe a frappé Cédric nga na senga kaka prière po eza inconcevable nga na omona ngo lokola leki na nga bimisko yo na mwasi na nga ata to boya na ata to wana ba problème eza impossible ekoki kosalema te voilà to déjà na hostilité Oh mama, yeah.